mbote na bino bandeko balandi ya Canal King Télévision na ndenge bozali ebele bongo misano pona kolanda numéro ya mibale ya année 2021 ya émission pona mboka mokolo ya lelo na mbi pona bino moponami ya commune ya Limete mwana mboka Jean Désiré Mbonzi azali bongo porte-parole du mouvement de libération du Congo. Mbote mwana mboka. Mbote mingi tata Pyrrhus, mbote ndeko Serge Makoso, mbote na bandeko baso ya studio oyobwe. Bonne année 2021. Bonne année na ba congolaise pe ba congolais baso, kinoise pe kinois. Boyamba mbote euti epa na yemei somi ekolo kumu ya Congo. Mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo, prophète politique, maître d'école, Niragongo Uta Kisasa. Niragongo solo tomoni lobby na bilili bataki surpris bata la boye maître d'école à Kiti avec compatriote na malheur ya frappaki secrétaire général ya parti na ye te benga ye Niragongo maître d'école Niragongo Niragongo Jean-Pierre Bemba président national mouvement de libération du Congo akitaki awa surprise ezaki baimbo ko bele bakamwaki toko ko banini eloko ni esaki ke auta mosika esika ayemba moko pa surprise bato baye bagite Pyrrhus liboso na to ba émission na biso ezali nzambe mokano moye mokokisami o mabota mabiso Niragongo akitaki lobi awa pona matanga ya papa na biso sénateur Masudi Kalombo Bin Masudi ye abungami ye mobali ya mama Eve Bazaiba mulimu mwaye mopema na boboto tata wana agize ya mwa témoignage moke apesi biso mate ya ebele alakisi biso ezaleli ya kozala tata ya bana un père de famille apesa yo toli ya tata ya libota apesi biso toli mosusu ya un mari pour la maman, un mari fidèle, un mari qui chérit son épouse, qui tolère son épouse, qui accepte son épouse, qui accompagne son épouse et qui entretient son épouse. Après Sibiso Toli, il y a une personne âgée, responsable. Biso to kenne koluka Toli et pas inaye. Abenga yo akosolo na yo lokali kamboza etenzo kali kamboza ali. Pour comment on a okiti, c'est ça. Témoignage monene ya papa wana Masudi et na yango Niragongo Jean-Pierre Bemba akoka ki kovanda te. Et sengela ki akota ton avion na ye na Gemena aya kisasa pona matanga oyo wana aya kopesa ye au revoir. Ezaki na litomba monene molimo moyemo pema na boboto na yango tokopesa pe ba condoléances na biso na famille Nzambo. Famille Nzambo ezali papa oya boti ancien conseiller spécial patron de service Nganda Nzambo ko atumba. Pour grand frère ya Nganda Nzambo ko atumba papa Unda akufi. Lobby na cinquantenaire ne levé du corps ko salema. Na pesi ba condoléances na nga nyonso na libota oyo wana ba leki na ye ba Valentin ba Bisusu bango baso ba Bruno pesi bango ba condoléances na ngai uta na motema lobi to monaki ya solo Niragongo Jean-Pierre Bemba Gombo azaki wana mais pembe to monaki ba politique mususu to monaki ba coordonnateur résident azaki wana moi mboka Martin Fayulu image ki toko ba to ba suba ka ba lokwa makambo zaboye bango bakomi lamuke komi deka baloba kite au cas ya ba consulter na cas ya ba non consulter mais lobi to mona ki ba vandi wala ba compati bango wa lisolo lecture ni ko sa ko boye sa ba imboka te wana nani ozolo ba nani grognon Martin Fayulu grognon te po ba to abi ya grognon aboya kanyoso
likambo baboyi oyo kuna aboyi. Je n'aime pas, je ne veux pas, je n'ai pas les consultations, je n'aime pas l'informateur, je n'aime pas le gouvernement, je n'aime pas le bureau d'âge, je n'aime pas, je ne veux pas. Comme grognon. Ah. Ouais. Mais la démocratie, ce que mon tabou il a cambo. Quand c'est un grognon, t'es grognon boya kaka. Je n'aime pas les résultats. Tu ne pas jouer là. Mais Donald Trump a boyaki. Mais a mis incliné. Aux États-Unis. Makamboyaki na Capitole. Makamboyaki na Capitole, mais Donald Trump. Au moins, par exemple, il y a hauteur d'esprit. Il dit très bien, non gens peuvent masalaka. J'ai accepté l'inacceptable. Bayibi vote nangai. Mais nakoboma mokilité. Nakoboma mokilité. Alors, dans les cas, Mboke Tambola, Donald Trump a pris exemple monene. Au lieu de la kaka, ngainde au centre. Ce que moi moi était, ok na Monisco. Ok concerne na Monisco Martin. Hein? Ah wande. Ba bengi si était. Bake koluka dialogue. Bake koluka dialogue. Abenga dialogue. A convoqué dialogue. Hier kende ki yena FCC. Petozo yo kawana te. Na FCC ba komi penza malamu bazo monter stratégie alliance za kokola. Alliance za kokola. Si politique est rendue monate, alliance et ça makape kufaka. Tete. Alliance wana ça dit que bazalaka na babembanaka kala. Bazalaka tozala bango toye batenzo ka yena bango utakala. Bazalaki malamu. Bongo siko bazui mo nzela. Bani ko kende pe bazongani. Bazongani te bakolisi. Bango bakolisi ya onde siko ebo. Grognon akutani yena baninga na ye ba grognon. Bakomi kaka bango pe sou ba grognon. Bango pe ba grognon. Ba FCC ba grognon. Likamoyo so tolingite. Likamoyo so toboyi. Bango le problème ba ko lo baké balingi union sacrée parce que ba baté les institutions, les plateformes politique ba ça ko baté. Balobi les appels na soubassement juridique té. Ba ko ya ko ça ni idéologie pe ba yebité. Mais tata Piris. Soubassement juridique. Il y a perestroïka. Hein? Soubassement juridique, il y a perestroïka. Les Alaki wapi. Talesika, na mbaramuni na lobaka, ba intellectuel congolais, t'ébite, ba diplôme tout somba kako somba, tout zaki n'engeni n'ébite. Ça c'est une philosophie. Oh Dieu ça le malelo. Union sacrée zali philosophie. C'est-à-dire quoi? Congolais a boy ko bandalelo gouvernance o les alliés, il y a FCC cash. Oh non, les deux personnalités se sont rencontrées, Bakuta na Matadi, pour planir, pour les divergences, pour nommer PDG, Kabila ena Fachi Bakutana, Balo Banano, non, Bayokanite, pour nommer petit territorial, non, débat ezali, et pas IFCC, et pas ICAsh, gouvernance wana na mai, Congolais non sans un moto, Oya Lingi Mboka, na ye, a boyi gouvernance wana. Ok, non, on ne peut pas nous intimider. On ne peut pas. Le chef de l'État va intimider. Toi, Zunibeko, Tongo Etani, Otarakuna, Banamibali Balati, Babere Rouge. Des jeunes licenciés. Bakei, Bazofin, la présidente de la République. Tokobimisa, Tozan a résultat, c'est là. On a mboko wapi, tata Piris. Mboka mboko wapi. Toboyi na Tongo Etani, président de la République, Akoya et Sika Songolo, président du Sénat à Boykoya, président de l'Assemblée à Boykoya. On est où là? Dans la jungle, dans la boue, dans les toilettes, où on est dans un état moderne. Donc, il y a
na union sacrée makambo wana so bezo rassurer que na union sacrée na ezaleli na etamboleli ya union sacrée c'est-à-dire na molimo na makanisi ya union sacrée union o ezangi mabaku o ezangi mitambo o ezangi kolukana omoni ezali pona ekolo ndenge yo émission na yo pona mboka Congo to vivre sous soubresaut wana te omona wapi président de la République a eu une initiative premier ministre a sepeli te a communiqué un communiqué oyo soi-disant porte-parole na rotanga a contredire que s'opposer na oyo président de la République a lobby. Ça c'est quelle république? À moi aux la inconscient aux la moto et bongo na ye et tonde ben beba na kati satana na ba milimu ma beba tondi na kati pona kuboya yango et to bengi yango likanisho wana union sacrée pour la nation. Mais moi mboka na ngambo ya kuna so benga ba gronio wana bato FCC ba komo be ya déjà na ba ngambo bato ya moi mboka Martin Fayulu bazo mona déjà banzela ngo ya kene mabe parce que congrès pardon c'est extraordinaire oki mi solo boni o président bureau d'achat ko na 12 millions bango ba 12 millions ko futa armée ba soda ba ko bunda kunda bango ba force commune bino bo dépenser 12 millions kaka boye omona sika kindoki makana moi kindoki yango wana 12 millions iyo Pirus tala bato mingi bayebaka l'état te gestion ya l'état mingi bayebaka yango te lokola toyaka émission boye ya télévision bato bavandi basepela babamona ke Pirus azoloba bozi wana azoloba mais dépense kosalema awa moko ayebi te baampoule oyo courant baampoule sport bamicro ezokokufa ta mosusu wana toza pas ekufi régie nyonso wana bato bakeba nango te wana ngo justifier 12 millions te na justifier te mingi bayebaka te mais ngai nayebi naza moi politique c'est ça extraordinaire mabunda bengaka lobi ao et le cas ezalaka ce combien de jours ezali ya 1 mois ya mabunda ya kiboni ya qui sont 19 millions et quelques pour quelques jours baloba yango te bazoloba yango te 19 millions oui les documents kende yoza mopanisa yango fait limier kamata mikanda me ayo micro na yo kende na secrétariat général kende na administration à palais du peuple et assemblée c'est ça les grognons koboya makambo ya bato koboya po yoza na kati te il faut boya koboya bakende kotala session extraordinaire au mabunda a convoqué et ça là qui a quelques 11 ou 12 jours je sais pas 19 millions de dollars donc pour 12 millions on a c'est pour 1 mois c'est pour 1 mois s'il vous plaît mais bato ba 12 millions yango ba kofuta ba député to makampo comment peut ça comment ça et comment à 12 millions 1 milliard 4 millions ba milliard la suite kambo zainde wana na ngai na yo tozoyo kabiloba loba nazo défendre te mais nayebi que dépense pendant 1 mois il y a une session extraordinaire. Et ça, le taximen, a foutu ça na butu à des heures indues, na ba heure tardive. C'est ce extraordinaire, c'est bon. C'est-à-dire que député national et Sengela qui a zalana vacances, mais l'État a lobby yoko ba mosala. Attends, kende qui déjà voyage vacances na yo okozonga. Attention, bagi ba réservation pour na place nga okende. Okozala obligé ou annuler avec pénalité yozonga. Voilà, je vous prise en charge du coup. Non soit et kozala prise en charge par l'État, l'Assemblée. Nekofpirus 500 députés pour babinisa ba papier
na nini moko soko tali mikanda ba pesa ka mutu moko ngana si na sali sikoyo bureau mobimba chambre mobimba tala ba document ba tozwa kana chaque plénière ba encre ba nini personnel ba sala kawana transport sécurité émolument ya ba député ba prix na bango ya chaque jour te tozala bato ezebe toluka kotanga ba chiffre moko ba montant moko excessif pona ko troubler mutu na bato ba grognon tokela ngambo est to uta komona il y a 3 jours ou 4 jours awa pona ko sukisa soki grognon ayaki na matanga et pas ya moi mboka Martin Fayulu faut ba pas bato musu ba ete wana Martin Fayulu grognon soki ayaki na matanga c'est normal toze bato ya yebaki papa wana malamu ayebaki pe molongani aye mama Eve Bazai ba malamu les deux couples se connaissaient c'est normal à moins to longwa na bomoto aye à compatir rien à voir avec la politique rien à voir avec la politique Martin Fayulu grognon ayaki pona kolela kulutu na ye akufaki pe kozala kabola mawa na mama Eve Bazaiba. Voilà, tokei na est tout le monde il y a 3 ou 4 jours awa ta ba bomi bato awa na tamba o ça la fête Saint-Sylvestre ça biso na gisa ça tu bata couvre-feu mais bato ba se paye quand même na est ba momi bato 2 jours après ndenge moko tout le monde président national ya MLC moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo okobani rango quoi a tweeté que tokoko tika bote ba politique il faut tous luka to sanga to luka solution siko eko ça mandenge ni c'est ça l'union sacrée c'est ça l'union sacrée ozo kangai o ezalaki na biso awa ote oyo kuna bato bazabo bino bokolo bate te sikoyo likambo so semi na mboka ya mabe esengeli congolais nyonso atia makanisi congolais nyonso après sa proposition na ye oyoki ezali lisusu te ba ex phase ba nini boy te ezali ne sikobo congolais oyo azali capable ya kokende ko silisa etumba wana asa la proposition na ye boende to bengi union sacrée pour la nation. Moi mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali ko lokwa tout ango zo mona na détermination comment ezali mbala liboso mona mboka Jean-Pierre Bemba Nyiragongo alakisa motemo ya union sacrée bokanisa likambo ya Mutebusi na Kunda Batware na Bukavu na Kanyabanyonga oyo alobaka nazali prêt na longola costume ya ngai ya vice président de la république ngai moko na lokita kuna koloba alobaka pamba wana Kunda Batware na Mutebusi tilelo pe ba yoka yango ba mona pe yango yango lobi mbalo tokozala indifférent lobi na akina ndeko moko aza déclarant John Limbire atuni ngai be eloko ni esaka ke bato soki Bemba bimakambo ya sécurité bato babanga ke bato bazaka ora esi akata koti boloko abimi avandi nye mais soki alobi pop bato babangi eloko ni esaka wa zana ngo oyo esaka ke bato bazaka soko Jean-Pierre Bemba bi pa comme hey omoni ye nga sabo nini wana esaka eloko ni azana ngo na nzoto eza réaction mibale oyo ya liboso ezali bo ya mitema bosembo bayebi kete iyo elonga telemi ya solo réaction mibale ezali bandoki badongolo miso oyo balingi te mobulu wana esila bango balingi ezala be bongo bandeko bakufaka bango bazwaka misolo batonga ba building bato bakufaka na makila ya bato likolo ya mitu ya bato ozoyoka depuis Jean-Pierre Bemba Nyiragongo asali tweet wana oyebi ke bana oyo bato bazana molimo ya union sacrée pona bango zali esengo bazoloba me asala ndenga décision stratégie azwaki pona
Mutebusi na Kundabatwari même après stratégie on sikoyo wana bana Congo bato ya union sacrée mais bato ya molimo ya FCC pona bango anaribika yote mambo inabeba yote uzoyoka wana bakuna hararara il va encore revenir ici wana badongolo miso oh baza contre pe bazali batambola wana RDC na Kisasa wa toujours na bango akobima zo badi congolais nzoka dongolo miso alingi kongote et je vais te donner une information pesa bana mboko oyebi que ezana ba congolais bakomi kozwa mbongo nde ya kuna wapi ya lobi tuti basaka nango commerce awa bango wana nde ba premier informateur bazo déstabiliser mboka. Mais économiquement ça va non ba économiquement wapi ba ko investir baboma 500 personnes on économiquement baboma 600 personnes on économiquement ba famille na yo bandeko na yo nyonso batonda na ba Ruchuru ba Minembo kuna ba tongo etani ba 100 km 200 km on économiquement ezalaka avant biloko ya fidèle ezalaka avant bitumba ya fidèle au mona ka tozalaka bo veau de Goma fromage de Goma yo mona ka ngoli susu c'est zalaki ba quart de quoi ba pomme de terre ba nini na madeso Goma madeso kuna nyoso oyo ka ngoli susu wana économiquement ba avion auto kwa kuna likambo nini susu des hélicoptères baba bato bakufi babate ngoto nini yo zali muponani kondo Lwambo Makiadi ayembaka alobaka botala na bino na miso bandoki basilite bazali peto kosenga na président de la République Fachi atala na kati na armée malamu po makambo eza kosalema na armée na biso lelo surtout na ba front ezali inacceptable, inadmissible, invraisemblable. Hélicoptère moko ekendeki mosana ngone salaka esali crash baye ko dépêcher une équipe ekenda ko ba victime ko recourir ko secourir bango ezonga na bango na Kisangani na ndenge tozali koyoka mitindo mipesamaki na Kisasa ete bato bakoka kokenda na motuka na nzela ya mabele mais la responsabilité ya province kuna esika ezali commandant de région soki nani bapesi mitindo balobi pas question secours kuna il faut ezalobele hélicoptère un lieutenant-colonel chef de mission Fidel Sogou Gada elongo na ba pilote ba jeune pilote ba uta ekosala meeting aérien na aviation militaire République et perdre ba élément on a lieutenant-colonel on a un académicien non seulement matériel na batoli sous bakubake bakei bakomi esika basengelaki kozwa la victime. On les oblige, je dis bien obligé, on les oblige, il y a qu'à enfreindre, c'est-à-dire il y a qu'à bouka mibeko ya aviation. Par qui? Konzina bango kuna na Kisangani. Ayebani? Ngane. Mutapesa ki mitindo mo ayebani? Ayebana tenengeni. Nana pesa mitindo. Baye ko faire décoller bango tard la nuit vers 19h. Bango sur le terrain témoignage à la population zana balobite. Boutou c'est commis. Bokoko matate. Colonel azobo ya habité. Toko longa lobi na tongo. Mitindo mikpei uta Kisangani.
baye ko décoller bakei à 56 km vol d'oiseau na Kisangani na kati na Zamba avion soit panne technique to attaque na yo na ngai toyeba te mais soki otali dégâts otali ba débris otali ba reste ya ba corps à première vue réaction liboso okomona ko est normal te soki hélicoptère pe ils panne lolenge yote et panzani ba suspicion eza ebele toyoki wana président de la République très fâché atindi une équipe kuna na Kisangani bakene kozwa accord ba reste ya ba corps je dis bien reste ya ba corps déchiqueté oyo bino na presse bobenga kango ba image choquante bakola Kisangani la télévision et c'est là où ba suspicion est comme ebele eza ko énerver bato ezali nini lolenge autorité provinciale ya armée na province ya Chopo ba réservé na nzoto ya baninga na bango ya armée un traitement dégradant, traitement humiliant, on dirait Zali mépris. Et quelque part, on peut aller plus loin, dire un bon débarras. Les images ont circulé et circulent encore dans les réseaux sociaux. Et c'est que c'est tout ça, Nini. Zila na ebisayo, bakokamata le corps d'un colonel, corps il y a un capitaine, dans des sachets, jetés dans des trous, sans honneur militaire. Je te le dis, oui, Salemi Yangoana. Sans que Kinshasa azala préalablement saisi que Tala et Salemi boy, et Zali boy, Siko boy, tu récupérer ba reste, tu consacres un nini. Non. Attends que mon conjabi qui récupère ba corps, ba ba du ba non non, et Salemi Makinde avant. OK. Colère était mon consultant à prendre, on dit mais c'est pas possible. Tu vas exhumer attends que ça ba ah oui. Ce qui s'est passé là-bas, ce n'est pas correct. Ça nécessite une enquête sérieuse. Pourquoi ce comportement? Mais l'enquête a abouti à tout le monde qui a des faits quand même à réseaux sociaux Uta Kisangani dans le camp Baouma. Camp Baouma est à 15 km du centre-ville. C'est là où il y a eu ces fameux non, pas enterrement. Hein? Ça, c'est pas un mépris, un acte, je ne sais comment qualifier. Moi, je suis comme un souka, alors, message que je coupé ça na baimboka na Italie Bongo, Union Sacrée, parce qu'à venir, il y a un gros, bateau baraba, fungwa motema, mais bateau le bi bagronio, bako bakea, kuna, c'est voir l'échec, beaucoup de moko go simbate. D'ailleurs, à respecter la promesse tala zakabo akabwani ake place na Genève akabwani bon wanya suba o bango boko bangisa pe ba imboka e ko bangisa bao bazana molimo ya Kabila na FCC molimo ya buzoba kotika mboka na maboko ya banguna kotika mboka na maboko ya bapaya kotika mboka na maboko ya motomoko a regenté économie mobimba ya mboka bololé tozaki na kati tokomaki ba bololé na Congo. Comment voulez-vous ba marché nyonso ya mboko ekomaki nde ya ba expatrié yo kendo luka marché na ba ozwate kende na FPI yo komona ba expatrié bazui ba crédit awa okonzi matin. Pendant qu'il y a les opérateurs économiques congolais,
basenga bazoate à part ba expatrié ba homme politique il y a PPRD bazo zoelaka batata na bango comment batata na bango na basi na bango ainsi de suite et puis bazo ko futate c'est ça mboka etambola lolenge wana mboka koma kinde il y a un groupe d'individus vous délivrez mboka siko tu délivrer to du mokano omoni moli mwana ke to tele mboka na biso ezonga na maboko na biso moli mwana to bengi yango union sacrée bayimboka bati espoir elikia bati espoir te bayimboka bamikotisa na kati po kotia elikia eza lokolo ozozila euta na lola basalela yo te biso baso to tele mande omoni na bagrognon mpe baye bagrognon baye oyebi maréchal Mobutu akamati IDPS akoti na gouvernement na ye a nommé directeur de cabinet na ye Kalongo Mbikai à l'époque balobi na ya yo ti moto IDPS abi oui il sera exorcisé c'est-à-dire akobongola motema donc bagrognon mpe lekwa ba union sacrée bakoma sacré bakobate sacré te bakobongola mitema omoni eza lokola mai ya lake ata obwaki basalite nyonso mbindo nyonso bwaka na kati ekokweya na kati mais soki evandi wana te omonaka salite yango yango moko ebandi kokende pembeni ti ebini boyende molimo ya union sacré ezali tolobi te ke toze basantu kuna mais nde molimo ya kobotombola mboka moto na moto akosala na mwa mesure na ye ya muke oyo olembi otiki oyo akoki akle nango bakwe na nzela bakwe bamosusu bakokoba ti molimo wana ndi tosengi ezongela biso baso ozoyoka bofungo mpe maboko molimo lokola batweet Jean-Pierre Bemba asali wana molimo lokola président ya république Faci Tshilombo ndenge azwaki décision azotambola na yango c'est important likanisi na ye oyo azwi yabi te lolenge mboka ekomi te bandeko Nyiragongo olobi nini Moïse Chapwe olobi nini c'est ça babengi mpe Martin Fayulu alobi nini atali Modeste Bati olobi nini a tourné atuna Martin grognon je ne veux pas je voudrais toke Monisco yesiko pe ko eloko pe sanga mawa akomi makasi yena FCC penza boye bazo kotia ba stratégie ensemble démarche jusqu'à ensemble to bangi basa plateforme na bango ensemble esika moko na tango mosusu ba grognomi balese bakutani ale toto de botoni mwana mboka Jean Désiré Mbondio azaki bongo invité na biso ya mokolo ya lelo ya azali bongo porte-parole ya mouvement de libération du Congo azali élu ya bana ya limité na assemblée provinciale ya Kinshasa na ye tobeti masolo ya politique ndenge alobi na bana mboka boliki ya te na union sacrée mais bomi koti sande na kati ya union sacrée po euta lola te moto nyonso fo tia loboko na ye na pate po ete esa mambango mongo mpe ezala kitoko na ngu ya moto nyonso na bandi mokolo ya vendredi koya nde na kozala mopaya mosusu awa po tobeta masolo ya oyo etai bongo politique merci na bandeko nyonso basunga merci na Kupar Bola merci na Serge Makoso merci kuna na régie finale na Gimputu pe exploitation esimbamaki na Joël Pembele Ndoinanga boboto o mabota mabili